La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, triste nouvelle pour na tonton Pierrot Ndombasi na yo kabula nouvelle oyo elongo nabino na yeto lobela nanu likambu oyo ya Pierrot Ndombasi. En tout cas, moko peuple congolais tozara penza motema mabe. Moko peuple congolais tozalaka vraiment motema mabe et puis tozanga mawa. Tozanga mawa eza malamu te fozara na mawa na motema. Soki likambu ekomela yo nanu te oyeba degré ya pasi oyo esalaka te. Na yo lobela likambu ya tonton pe, na yo lobela likambu ya tonton Pierrot, na yo ki pasi na motema ti bomoninga na bimi, na yo lobela likambu oyo. Toyebi biso nyonso ke lobi ezalaki Noël, tomonaki bato nde bapostaki bafoto na bango ya bapijama, tomoni couple ya Gesho ngange bapostaki bavideo na bafoto na bango ye na bana na ye na mwasi na ye bapostaki. Tomoni pe Pierrot Ndombasi azalaki na mwasi na ye bapostaki bavideo. Mais ya pasi eza tope likambo toye penza kolobela kotala lolenge communauté na biso bakie ko commenter ya kota kaka na masolo bana 13 ans na Facebook. Kota esika nyonso omoni batie photo ya Pierrot na mwasi na ye na o batie famille ya Gesho. Yaya bufingi Pierrot na mwasi na ye depuis bobalana tala baninga bana ya bino bana baza wapi ya bino boye. Mais je pense que tout le monde ozo ke kufinga Pierrot na mwasi na commentaire toza au courant ya makambu o eleka ki na couple o ezo leka na couple ya Pierrot na réseaux sociaux. Pona nini tokoma mitema mabe? Pona nini peuple congolais akoma akoma azaka sans pitié sokazo finga ndekone congolais? Est-ce que mutu lo kwa Pierrot Ndombasi a mérité ba injure ya lolenge wana na ba commentaire? La famille na oki mawa na oki pasi bozana lukela bino ba commentaire oyo na tangela bino boyoka pasi pe mawa. Congolais tozo kende wapi? Tina mukolo ya Noël tozo kota mbula ya sika. Totika koyokisaka baninga mitema pasi. Totika koyokisaka baninga mitema pasi. Yaya, ela babilo musu yo monyo komino kaka. Metango ekokweya na bale concerné e osala bango pasi makasi. Video oyo eza na page ya Clarisse Ndombasi yango oyo mwasi ya Pierrot ye wana page na ye yango wana ya TikTok a publié video na ye na mobile na ye video ya Noël. Ndenge batu nyonso ba publié. Ndenge batu nyonso botala ndeko makambo akomi. Botala ndeko makambo akomi bana bazo kufa bino kaka pourquoi? Bana bazo kufa bino bozaka kaboling. Yaya, ba commentaire eza tellement obotaka te kaka kokanga mobali na nzoto. Mususu akomi mwasi do. Nayebi te nazoka naoki motema pasi ya otala lolenge bandeko na biso ba congolais tokoma na niveau ya motema mabe. Yaya, bomoni mwasi soka salika ta inane na libala ozo azemite. Isala pasi na motema. Soki nanu ekomela yo te, oyeba situation wana te. Mwasi, so asalika inane ya pamba na libala, azo concevoir te, izara pasi. Misu po mona ata mobali ya oloba na ete, ata mobali ana ena problème ite pona yango,
mais mwasi ayoka pasi. Est-ce que boyebi douleur esalaka na mwasi a botite amona muninga mususu amemi mwana bakutani na nzela? Boyebi douleur esalaka. Bandeko, totika ko kritikaka couple oyo. Totika. Pierrot ana mwana ye. Pierrot alaka na mwana ya mobali. To sala bémission mo dernièrement to lobela kiango. Pierrot ana mwana ya mobali, mwana opesi akoli, akendale pa Pierrot chaque dimanche, akendaka ba dimanche pa Pierrot et puis azongaka. Pierrot ana mwana. Clarisse nano abotite. Histoire ya Clarisse na Pierrot eza makasi mingi. E makasi mingi. Na oka mawatan to koma na sujet ya Clarisse na Pierrot. Baza couple moko batu ba humilier bango trop na réseaux sociaux. To mona ndeko Mervin, ndenga ya kolobela bango, ndenga yaki alobaki penza kitoko te. Na oka mawa. Ndeko mwasi, oza mwasi lokwa Clarisse. Oza mwasi lokwa mwasi ya Pierrot. Mais on se permettre na yo ya kotia commentaire pona kofinga couple moko boye o bazozela nzamba pambola bango na mwana. Yaya. Wana mai na makila na nzoto. Mais wana motema ya ba imete. Bino bolinga nini? Ba privé ba sentiment na bango. Pourquoi? Parce que ba na mwana te. Bolingi Pierrot na mwasi na e. Clarisse a posté à ta vidéo te. Pourquoi? Parce que Clarisse a na mwana te. Pour ça na bineza que non, Pierrot a ta photo ya ye na mwasi na e ba posté yango te. Et comme partout so ba posté photo, bozo bota te. So ba posté photo na loba ki mkonsusu awa. Ya na batumsu mwana za priorité na libala. Mais za na batumsu mwana za priorité te. On se marie pas pour des enfants. On ne se marie pas seulement pour faire des enfants. On se marie pour nous-mêmes. On se marie par l'amour. On se marie par l'amour. Auto portaranamité ma biso mi balé. Tant to bandara histoire d'amour. Tant to bandara histoire ya bolingo. Tozarano mwasi na mobali. Tozarano mwasi na mobali. Et bana bayak après. Bana bayak après. Histoire d'amour tant au bandarango, histoire à bolingo, tozalaka nanu mwasi na mobali. Bana bayaka na bango sima. Bana bayaka sima. Boti ko menancer couple bato. On dirait so ba boti bana wana bino bobando sunga bango. On dirait so ba boti bana bobando so bana bobando ketike la bango bana na classe. Bo menancer couple bato na ba commentaire. Peuple congolais to amité mamabe. Mingi batu basala yango ezalaka bandeko na biso basi. Yaya, so nzamba pio bana bondela. So nzamba pio bana tia mabolongo na se nga nzambe merci. Yana mingi bazui bana te. Yana mingi baluki bana bazui bango te. Eya pe na mingi nzamba pese bango bana mena mwe lelo batikala sans enfants. Batikala sans enfants. Et ana mingi nazo bandela. Nzamba pesa ki bango bana. Mais na moi lelo batikala sans enfants. Batikala na mwana te. Problème moko yaki quelque part. Et memi mwana na liwa. Yaya, nazongelaka histoire ya mama na Alexandra. Maman Rosemine. Elle a tout fait pour sa fille. Maman Rosemine, elle a sacrifié sa jeunesse pour sa fille. Maman Rosemine a te kinité pour na mwana na ye. Azaki na posa Alexandra akekotanga hier. Azaki na posa pesa a pesa meilleure vie et pas moi nanaye. Mais quand balobaka c'est que l'homme propose, Dieu dispose. Asuka wapi, ye wana suki sans enfant.
aolela mawa nzambe nzamba yokele mawa pesa elisu mwana yaya oya kofinga mwasa Pierrot po yo nzamba apesi yo bana me nzambo apesi yo bana ape capable ya opesa ye ape capable ya opesa ye bobebiselaka bato ba journée ti mokola Noël mutu tu soka poste ba video na ye azela ba commentaire mutu tu biso nyonso toyebi ke mutu nyonso soka poste video na ye azela ba commentaire mutu moko ta koloba ke na poste video na nga je m'en fous bato ba commenter te mutu nyonso soka poste azela tala ba commentaire malamu malgré to eba ke mutu nyonso ta otilo commentaire malamu na video e na mutu so yelo commentaire afingi yo e pe na mutu so ko tilo commentaire malamu me bo baby seli mutu Noël na ye et comme à ceux qui moi ça Pierrot ti commentaire boye ko commenter ko finga pona mwana kofinga pona mwana est-ce que moi ça Pierrot soka boti mwana ngwa kozala mwana ya public mwana ngwa kozala mwana ya batu nyonso la famille problème ya Pierrot ozo kota yango makasi pona ni toza mitema malamu il y a combien de bonnes années déjà oyo lié mais ozo ko changer te na ba faux compte ya ko ya ko commenter ko finga baninga ko ya ko tsa ba commentaire mabe na ba vrai compte to kota 2026 quand même joie décision ya ko changer yo mutu o nzamba pesi bana ozo beta tolo na bana o zanango o komi ko sekaba o bana te yaya ndako ezika mama moko abota bana 5 ndako ezika tous les bana 5 bakufa atika na bana te na kingabwa mama moko akenda musala ayo kuta bana na ye voisine pardon atie loko mabe na bana balie biloko bana bakufi ba histoire ana eleka na internet to landango yaya so nzamba pio bana koseka ba oba bazangi te koseka te ba oba na bana te lelo na mona komona mutu mususu aboti bana normal aoseka ndeko ni o aboti bana bazana autisme lelo na komo mona ndeko moko aboti bana baza bien nzamba pesi bana baza bien mais aoseka ndeko aboti bana bazana autisme aoseka ngo yaya soko boti bana bien na oloba bien wana libala bien oboti bana bien kumisa nzambe yana batebele bana mabala ba souffrir yana batebele baboti bana ya bien te yana batebele okoseka bango pona nini okoseka pona nini histoire ezoleka na théâtre Belle Vie mama Étoile abotaki Joël azaki mobimba mama Étoile abotaki Joël mama Étoile ndimaki te et un jour bakobenge mwana na beli mutu abote mwana azaki mobimba bato ebele babela maboma lelo babotama na tata na mama misu babotama maboma te abotamaka normal mais yana likambo moko esalemaka circonstance moko ya vie problème moko esalemaka esali ke mutu wana abela mutu esali ke mutu wana akoma liboma yaya koseka baninga te mingi ba oboseka baninga pona bana boyeba ate douleur o batu wana bayoka kana kati ya motema oyebite nzamba bombeli oni liboso mwasa Pierrot na aju azanango bokanisa te ke soka bota azobota bana ba okufa soit azana ba problème bokanisa te ke ba problème wana isepelisaka ye bauta ko finga ye awa
aza mwana AS, mobali mwana AS, bazobota ba SS, il faut bakabwana, il faut basala boye, il faut ngana lobaki yango na cours ya hématologie tozwa. Ana 25% ya obota pe mwana o aza na ba AA. Naeki ko expliquer bino mwana ya Pierrot ya liboso ako babotaka na Clarisse akufara pona AS pona SST. Mais tout le monde bana ya ba SS bazati ba koli petit nzamba yokuza mulimo na bango. Mais likambo ya Pierrot ekomeli bandeko mususu lokola ekomeli bandeko mususu lokwa licho lokwa bachola lokwa licho sujet ya licho botika mwasa Pierrot soki mutatie video na ye omoni ke osepeli te ndo moni bango ensemble posa no ezaki omona bango na bana yo kende zwa video na poste yo na bana na yo c'est tout Nzamba capable ya osale la couple wana. Nzamba capable ya opesa bango lisusu bana. Nzamba capable. Esika mayela moto esuki ya nzambe suka ate. Ya nzambe suka ate. Lelo tongo bofinga Clarisse nzamba omona. Peuple congolais tokoma motema mabe. Biso na biso tokoma osala na mabe. Biso na biso tokoma tozwa pena motema moka mabe to lati sango elamba. Biso na biso. Biso na biso ba congolais tozwa motema mabe to lati sango elamba. Tozwa motema mabe to tiango décoration. Tozwa motema mabe to décora yango. Na comprendre te lo lenge kongola koma na motema mabe ya kufinga baninga na ba commentaire. Yana ba congolais mususu afongoli avandi na epena boena ndaku na ye abite na fongola kaka compte ninyo compte ya TikTok ya faux pona finga rabato isala bino ndeni et dérange conscience na bino te tango bole kaka na ba faux compte pona ufinga rabaninga tango bozora makamba baninga botomboli drapeau bozora petan ko sambela na butu ponga sona sali mabe moko boya makasi na ozwa ta ensemble ya te a chaque temps na ngumba mapona sambela likambo na ezongela ngana mutu bino ezongela bino te oyebi ba miso pe ba commenter ba ofinga mwasa Pierrot omona ayebi pe mwasa Pierrot te omona akutana pe na Clarisse te. Mais amona yeka na TV, amona kayeka na ba video, amona Pierrot ka na TV, nde yangwane pesi permission. Yawe yako finga bango bo sala pe bobota. So ba boti, bana ngo ba bote la bino, bana ngo boza ya bino. Boza ya bino. Et na ndeko mona yebi 7 ans de mariage alors botate. Ba chola ye ba finga ye. Metanga komo landisa bana après une année mwana okoto 3 mois koto ya zuizemi kaka bato batonga ye kaka bato bafinga ye bango pe bakome suko tonga ye yango ye pa zo bota boye nini yango ye pa ko tika espace te finalement congolais tolingaka nini bokomelanga na commentaire tolingaka nini en tout cas message nanga na ya kopesa na bandeko toyoka mawa pona couple ya Pierrot Ndombasi. Tango ba publier ba video na bango toye baka nini tokoma pona obebisa mitema ya baninga te ya koluka te muninga au ka passe na motema pona commentaire na yo zwa décision na année ya sika tokota année ya sika okota kana masumu oyo ozana ngo ya 2025 souvent tokendaka ba veille de prière to sambeli mais lobi nango to zongeli ka susu likambo yango yango bomona ba vie ya bato ebele ezobonga te zwa décision ya tika molimo wana ya kokenda kofingaka omoni muninga te video na ye oye ofingi okomante ofingi oleki mais oyebi ata moto yango te ça fait mal vérité na loba na bino Pierrot na mwasi na ye likambo oya mwana esala bango pasi surtout tanga komaka na bazemi elongwaka esalaka pasi. Merci beaucoup. Nzamba Pamboula Bino. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Quand vous abonnez,
activer la cloche de notification pour que prochainement tant que tu as vidéo na biso olanda biso esika nyonso okozala. Alors bandeko boza ko s'abonner, nzamba lola pambola bino, merci beaucoup, ba bonne année na bino. En tout cas, tangu o s'abonner na bandeli activer cloche de notification, tangu to lancer sur émission na biso ozwa biso na bo pete nyonso. Kobo sana te emelenga vidéo, emelenga pena vidéo ponga na linga ba j'aime na bino isala ranga bien. Merci beaucoup, tokutani mbala ya sima. Ceux qui t'attendent Nzambe à zongite. Bonne année, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.